lelo yo Mobutu aza na Maroc akamba biso pendant 32 ans atikeli biso mama ye Mokabila bomi yango kuna soki tala nyau lokwa gorine to luka mukolo oyo to kende ko solola biso population Tshisekedi te to épargner poso Tshisekedi akoti makambo balinga babundise ya makasi koleka musée po musée bato babundisaka eza ba mindele États-Unis ndimaki basala coup d'état baboma musée biso sikoyo to ko épargner ye soki États-Unis za bosenga ko boma Tshisekedi fo boma ba congolais nyonso to ko telema lokwa eloko moko jour mususu ka to telemi to pesi Monisco 2 jours bien 48 heures abima ke pa bango na bino mandeko balandi partout bomisa ko na biso na chaîne na bino bolinga mingi tindika télévision toye lisusu pona tina ya kosola maitali politique ya République démocratique du Congo nazali ngai moko te sur ce plateau nazali na consort na Ange Kachila na inde tokoyeba penza kosolola na bino ya banda ensemble sur actualité ya République démocratique du Congo kasi avant to banda masolo na biso pe na pesa consort na nga malobatika na pesa na mbote na bakolo chaîne Rifan qui sombelongo na Papi Kelly na bosanité Fomam Fondation Maman Jael Pumbu na ba créativité pe ba action kitoko azali ko sala sans plus tarder ndeko Ange na pesi yo mbote na mbote ndeko Irene boni santé boni makamunyoso santé za bien makamunyoso tozo bunda kaka na ngulu ndenge to mesana ko bunda na rythme ba congolais FARDC depuis ce matin tozo sangwa malamu ke déjà to comme ko récupérer quelques mboka oyo basi bazwaki na banguna ba impression no ezani to lecture na ezani par rapport ya sango yango ndekolanga FARDC zaka lelo nde tozui et ya noté ezaki depuis mokolo kuna to bandaki déjà kozwa position bien soki bango moko bazo se sentir déjà à l'aise na esika bitumba seki banguna bakomi obanga bango esengo lisusu lelo yo esika ona esika li vide M23 ba kimi penza na mindoki obiso to tsomboli bango ata ko nanu ba pesi biso lelo te kasi ngana ko liki ana ko banza na yebi ete kolo oto mabele o ko eza ya biso bango nde ba yebiso nde to yebi koleka et puis ya esengo makasi ko yeba banani babandai ko sala ete bango balonga ka biso yango moni ezo sala bokasi ya FARDC lisanga population FARDC la police biso nyonso lokwa ko sangana nde sali pifoto bokasi ya FARDC nde yango tozolonga nanu minduke ete yo moni ndenge nini déjà ba image ezo circuler kuna bango bazobunda biso awa balobi to teka plan stratégie ya ndenge tozobundela est-ce que ba na raison to ba na tort te baza na raison de kolanga poto zonga rapona oyebisa na bandeko et na 2012 donc Kabila zaki mokonzi to mokokamba ikolo asalaka masolo na asalaka bako asaka mikolo to na ba M23 tango bayaka sika asinaka ndimaka isaka bango ba déposer po asaka lisanga moko ya ko déposer ou intégrer armée soko lingi pe armée te oke opone sika na yo kasika kana kati ya gouvernement wana et nde sika ba oyo ba mutaka na M23 bakotaka kasi kobanga tokotuna na baye oyo bayebi penza ba place stratégique pamba te kozala na tina te ya bato baye bakoti bambela mais place bake boyebi te e wana ezo kosala kobanga kasi baye o wana o bapesaka mitindo ya lokuta pe bapesaka ba plan koyebisa banguna ete toza esika songolo pakala tosi toyebi na biso bango identification eza ya pamba te o baosala c'est parce que en tant que le Tshisekedi ayebi déjà que banani bazo sala ete tozanga kolonga bitumba oyo eza pamba te tanga lekaka ganga kalobi balakisi bazo tangisa penza kelesa malonga te pamba te amonaki déjà ngana o toyebi soki kala mingi te tokozana balabala to mona ndenge bana biso o bakenda kozwa diplôme akoyebisa biso balakisaka biso bakenda kozwa cours ya lelo yo Mobutu aza na Maroc akamba biso pendant 32 ans atikeli biso mama ye Mokabila bomi yango kuna soki tala nyau lokwa gorine tuna mama oyo atindi bakende kotangisa mwana ye lolenge moko na ba policier to na ba soda oyo baza na kati ya état de siège bapesi bango bokonzi bapesi bango mpifo balongoli ba civil bazwi ba mampinga bakamba to ba bunda
batala esika nini monguna ko ikokota pe bazangisa bango lolenge ni ya kokota kasi ngana yo to yebi ndenge nini état de siège on ebande ndenge ba Martin Fayulu ba bande ko boya ngo lelo ko yebi sanga mutu ni ya kosala marche pour l'état de siège aboya pona nini to yebaki nanu te fallait que état de siège ya nanu pona olakisa biso ke na kati ya armée na biso tozaka biso mo te tozaka na bapaya lokola Kagame tozo pese makasi Kagame aza moto moko ya lokoso aza vampire na bosenga makila na kolia lokoso ndezo sala Kagame kasi na sima Kagame za communauté internationale yango nazo bangisa nango biso te po etala biso nde tozawa to banga elote biso ba congolais to banga elote c'est pas pour rien ba o ba yaki ko coloniser biso ba banda ko yebisa biso to ndima kaka sans que tout na to ko ndima nini o comprendre na elote ma yebisa biso ko ndima soko talibe ba banda o tuna biso ba biblia yazo sabino zaka na elikia atande nyonso za ata bozangi bokonzali ya yase bokonzali kolo bokozanga te bokonza se bango ba yeba ike bango ndefo ba réunir likwa bilo na biso ndeko bande ko yisa biso ete to ndima kaka kasi ba yebi ete biso to abato moso to boyi likambu to boyaka donc lelo to boyi infiltration wana ekoba yango to bisa na toncho Tshisekedi mokambi ekolo Congo ngana lobaka chaque fois pouvoir azana ngoto ozana ngo e utala ngo na mindele te so e utala mindele ndeko nanga mundela ko bundisa toncho Tshisekedi te olongo ebisanga Nations Unies eza incapable de resunga biso et puis bango bazo ba pesa biso embargo po biso to bomai batute kasi po ba rebelle ba bandai ko boma batamboka na biso kasi lelo yo soki Rwanda alakisi na miso la bango ete ye mutaza sima na bango eti to kepe liboso na bango bakoki koloba la Kagame loko te toke na Union africaine tozo sanga na biso nyonso ayebisanga nisangani no surtout kaka ya Afrika o esetelemeli Kagame pona oyebisa ye po bilemo nyonso euta euti kuna basoda na ye et puis azosenga basoda na ye bazongisa bango kuna ba ekosala nini awa tango ba témoignage ezobima ba video ezozala ndeko Christophe Lutundula atende kolakisa na bango ete aza moto na bwanya ekomi na ngonga oyo biso nyonso toyeba bosolo po ete totombola ekolo na biso ndeko. Merci Nayo ndeko Ange par rapport ya ba réponse kitoko zali ko pesa na biso on parla o évoquer point moko ya kitoko ya embargo oyo baboyi kolongola poto soma minduki mais to yebi déjà na CC to somba na biso la terre obatama ya bongo même ya ba 120 tozozwa kasi bamboko ebele etelemeli kambo yango biso mona te oni pe azali complice na ndenge to zali kokufa to na guerre wana ya este ndeko langa soko lobi oni pe okosala ta mususu lisumu pa nkolo onkolo ayebi ke MONUSCO ndeza la base nyonso MONUSCO ndeza représenter masanga nyonso mokili soki oni aza na kati te bongo oyebisanga États-Unis nga na yebi États-Unis oni surtout ba français nde bakolo muyibi bato bazaka na eloko te bango baza soki na ba richesse kaya ba fruit ba manga ba nana oyo bota makana mwa pasi na mboka na bango kasi ya pasi makasi bango baza na eloko te biso toza bato po bango nanu bayana likanisi ya kosilisa biso bokasi na nini ke biso toza bato te toza bato to uti na nyama na ebite soso ke loko wana to uta na nyama ba forme na biso za ba nyama kasi na uta ko landelo ko moko bona moni likaku moko ya mundele pe na suke bele bango babomba kai po ete biso pe to yebisa bango bilo pe bo uta na nyama oso mona bayana na loko moko ya kokitisa biso ya kobangisa biso po to yebaka ba makoki na biso te lelo yo ngana ko kamwa soki congolais ozolandanga ozana bosenga ete 62 ans oyo yambo esila tozwa lipanda penza ya nyonso pamba te tozwaki lipanda ya politique kaka ya Congo pona kolongola ba Belge kosala kaka makambo moko ya mike kasi toke penza na musika na lipanda na biso te lipanda na biso oto koloba indépendant to na ngongo to koloba tozana makoki ya kosala boy tozana makoki ya kosala boy lelo ebo sanganiza mabete ndeko langa to sangani awa na ba africain mobimba awa donc si lelo yo biso to refete 60 ba msu ba refete 40 ba wana kaka ba africain kasi ndeko langa to kotambola to kotambuza makanisi pona koyebisa bango to fetaka pona tina nini bango nyonso basangana kapona okende kosenga mundele loko ya bango moko yoko ndime loko wana eloko zobima awa na Kagame kizenga zo beloko asaka te aza africain eloko zobima na Afrique pona bino mozo ngona ndenga solo fo bomela ngo bato kende kopesa ngo rapport yo ngo yebisanga ke nani Union Européenne eyebi te ke entreprise ba uto kanga na Rwanda wana oyo salaka ba or mais na Rwanda or ebimaka te baza na cobalt te baza na cuivre te ndenge nini bango babima mokili mobimba to yambo mokili mobimba olwa isanga ke bango ba yebi te ke Kagame azwa biloko wana awa
yango nga nalobaka bato bakanisa nga neti nazaka lokola naza brutal te naokaka eloko neti ya biso boye bato bakosakana nango eza lokola bokosakana na biso eza esengo te na fanda na banoganga indépendance oui babelge bakei batikeli biso Congo mais indépendance o biso to bandai kozela nde nano ekomi nano te mpo na ngonga oyo tokokobeta makambo ya économie te biso économie eza na maboko na biso te oyebi yango sikoyo koyebisanga indépendance ozo eza nini kasi na ngonga oyo tokoki kobunda to na bato bako kobunda mpo na ekolo te tozaka na bapoliticien baza na bosenga ya komarche mpo babimisi Vital Kamerhe si ozomarche contre qui marché pour la justice et ça la musala. Toute l'opposition et ça la ka ko accompagner pouvoir. Na ndenge mabete pe mate bango baza na kati ya mboka wana. Mboka na so mati bango pe ba mata po baza bato mboka wana. Isaka na Ukraine te batangisi biso eloko moko ke opposition eza bambanda te. Opposition esa sika ya kosangisa ba mayele eza bitumba mayele. Moto aleki motu na mayele ndako kikolonga. Ye biso awa bato olinga basala na ebite so yo tango Martin Fayulu. Alinga sala marche soki les 6 soki les 5 ye kaka te bloc patriotique mobimba na mikolo koya bazo bloc patriotique na kati ona baza banani bisanga pona tina ko na kati ya bloc patriotique baza banani tangelanga baza bemba sala ngona salite baza Moïse Katumbi oza jif Kabila Rwandais nani na ko na Martin Fayulu soki Burundi soki ni pona nationalité ne ba na te place alobaka botamaka ngana yeto yebi place on ezalaka nanu te to yebi tazaka ba mupepe melikolo wana to likambu nini bato nyonso balinga basala neza théâtre Congolais lelo atomboli to afongoli misu batala muka balobaki concert betamaki lobi le 30 juin et sala maté pona nini bato bazobunda me bandeko balobi mbongo kokota ndeko renforcer lisusu bandeko na biso to basoda na biso izaka isengo na biso na ndeba fanda na ndenge bayembi batomboli ba drapeau mokile moni to babeta concert wala po bana bitumba na mboka na ndenge yo fanda zozela ba election po bimisa bato po na bakiti na yo ozomona toza nanu na bowumbu ya makanisi na molimo soki toki bato moto mona tonga to mona na ba mitu na biso to na bakadena tozokoka kopusa mayele musika te po ete to tombwama mboko lokwa Kongo to ko defa lipati na ngongo te kasi biso to defa soki na wana esika bayibaka biso bakoba na ba or oyo okuta bango ata banzela na bango ba sachet eza te na biso tala biloko nyonso toza nango mokili mobimba etala ya Congo mokili mobimba eyebi Congo eyebi nini tozali toza na pétrole toza na gaz toza na bacoltan toza na bacuivre diamant na baprovince nyonso toza na bomengo kasi tambola na baprovince ata na Kikwiti ya Pamba okomona arrete ndeko nanga okuta kaka bamatiti nde ezolakisa oso omoni ka mwa nzete moko boye ye nzete epa mamaki ntwani epa mamaki mpamvita nde ozoyeba kasi totonga Kongo te kasi bato bayaka koyiba mpo bakende kotonga epa na bango nga naza na procédure ka moko nde nasi nayebisaki bandeko nyonso oyo kolanda nga na likanisi tokende nzela moko toluka mokolo oyo tokende kosolola biso population Tshisekedi te to épargne poso Tshisekedi akoti makambo baolinga babundise ya makasi koleka musée po musée bato babomisaka eza bamindele États-Unis endimaki basala coup d'état baboma musée biso sikoyo toko épargne ye soki États-Unis aza na bosenga koboma Tshisekedi fo aboma bakongole nyonso tokotelema lokwa eloko moko jour mosusu kaka totelemi topesi MONUSCO 2 jours bien 48 heures abimaki epa bango mpo na ngongo oyisanga MONUSCO azangi drone te ndeko na nga MONUSCO aza na bisaleli nyonso sikoyo na este ekenda kosala nini soki bakopesa biso minduki te mpo bango babundaka te bango baobservaka kaka sikoyo ntina minduki basalelaka ezaka nini eza distraction ndeko na nga bloc patriotique na nzela Vital Kamerhe libanda boza baassocie bolimboka peuple bobana kozongisa bambongo oyo ya rambolia ti sikoyo emonanaka te wana bango seno bapropos na bango baoya na kanda mabe na nzela kanda eza kaka na makambo mbongo donc Martin Fayulu asala opposition ya mbongo opposition mbongo okende oke liboso te ye osali message le 30 juin ye na Tshisekedi message anani emati mpo toyebi Kabila ntango azalaki na pouvoir Tshisekedi wa Mulumba asali message toyoka ya Kabila te me toyoka ya Tshisekedi et puis tozolanda o Tshisekedi oloba osomona ke opposition esili esa lokola prophétie ya Tshisekedi wa Mulumba nda alobaki IDPS na pouvoir opposition ekufi po mosala Tshisekedi aosala so comble na opposition ekosala biso tokoki kozala république ya baélection te tokoki kozala république moko ya seni te république moko ya marche mpo na mbongo te kasi tosengaki bamarche
Martin Fayulu to senga ça la marche moko ya kitoko pour être à soutenir soit ça la message mon contre Kagame ou communauté internationale. Pour na minte Martin Fayulu ko ça la message moko pour na koyebisa communauté internationale était ba longola embargo na bango. Bino moko bango mo bazolo ba bien. Embargo na to pesa ki ngo suite ya boy et mona ni ke Congo nde azuite c'est parce que to zaki attaquer na ba rebelle. Maintenant tant boza to za attaquer na ba rebelle. Bino bozo permettre ba rebelle wa bazwa minduki. Mais biso o to bunda na cause boko ya normal bozo lingango te. Ozo mona za distraction. O azo kende pas Martin Fayulu le temps so Kabila mikolo nde azo pesa mbongo actionnaire ya bloc patriotique eza Kabila. Okomona église a la déclaration pour la marche wana kasi to zela ki église abimisa ba fidèle na ye. Atambusa bango pona koyebisa Kagame to pona koyebisa na communauté internationale to monite. Le contraire. Azo ko attaquer Tshisekedi po atindi FRDC a attaqué M23. Yango lengna tuna relation M23 na catholique ezali. Papa zo européen sa biso condition aya ko sala messe pour Kagame aya na Kivu. Et puis na Kivu place ngo yo sala messe et si ka wapi base M23 ezalaka. Siko ba pesa biso biyanoni to komi na bile to komi na ele komoko ndeko nanga foye beza tango ya suka. Ngana lobaka tango suka ekozala nde tokanisaka te bato soki nzamba kobonga mokili jeza kokita telemi likolo eza bongo te tokomi na suka ete mabe nyonso na mokili esila okoyebisanga Tshisekedi aleki mindele na makasi te po nkolo nde impose Tshisekedi na place aza wana Tshisekedi nde azoyeba te place nini azali kosala bango baosala eza kobanga baoyeba te nani asalaki ke ye azala place wana yango tozoyesa bino bilembo toboyi te bokende na bino kosambela na boyebaka bindimandima o bozondima wana bosala attention nango poto sito oyebi cause nango ne bandeli bayela biso awa bakanza besika bakanza biblia aloko tsika te na sima bakanza ndako lopanga bakaya ya koko bakanza kuna esaka na ba or na se kuna zobenda lobi ata bozanga ya likolo kuna bokozanga te kasi awa pezo senga pe olia mwa lipa ndeko nanga tokozela ka marche po sangwa lobi Martin Fayulu to identité na ye Kabila za Rwandais Moïse Katumbi za Juif ozomona te balakisi ke bazana bango ba congolais te message ni nani Moïse wa ndele wana apesi na population ata na FRDC aussi omoni message apesi bango ata na population botelema loko eloko moko botema soki biso ka o bamona ka bo to sala ke bato batelema te lelo bato banga batelema nde batelemi wana lelo Bukavu mobimba batu nyonso bakomi na elike ete Kongo oto kolonga kasi ngana koyisa bandeko to banga na biso te Tshisekedi ko banga te zwa kimia bo sutu kaka mupepe moko ebima kaka Monisco to ko benga na ye tozo se pepe to ko benga na Monisco po eza tina te ya kotiza kwa na kozana kata masanga wana Union Africaine se elibiso ni bo pesa biso solution o Union Africaine pesa biso so Tshisekedi ye moko ta ngenda kokota na mutu makasa lisanga bandoki wana pona koboya ko s'imposer pour que armée rwandaise ekota na kata ya likita wana te ozomona sikoyo tangu ya boyi bato mi bale bakota ba Uganda na ba Rwanda bakota bango pe babangi banga ba profiter que biso to sali loko a Rwanda bo Rwanda on ba seke kozala ye to boyi sans trace bango batika la boya ba yete Zambia a déclaré Kenya kuna bakotinda te okoto bakoya te ozomona ke biloko moya théâtre mais tina ni rozana lisanga basangani batata mikolo boy 54 pays mobimba pona kofuka mela mindele o bazana eloko te bakana manga pamba pona kolia eloko bango bayake pana bino mais bino bonki kosenga bango likanisi mokolo nini Union Africaine ko sala pe ba mibeko oyo ko batela Afrique to moni Union Européenne alobaka o mikonyoso pona kokende na kotambola na Europe so na Europe ozaka na posa avion te soki yo moko olingi ou bien so za misolo no ebele to yiki bato mbongo o basala ka bongo kasi o yebika na mutuka na che carburant bango kutu ayeba ayebike côté za 7 km ba yeba na mutu po batambola ka mingi na mutuka biso to zaka na makanisi to mayele wana te biso to yebika ka avion so avion te kikuiti te bandundu te to kei mwanda pe ndambu lese tikalana esuki siko pona biso moko tokoka kobaluka ta biso moko na kata mboka na biso te kasi boni ba président africain ba kozwa mayele ya kosangisa Afrique na oletala me na miso to komo luka to sala mire na Rwanda na kata na Europe bango ba ko sala ngote ba kozala penza na capacité on a te po ekokanga makambo ebele bango balingaka o ekoti o ebimi bazo tourner entre bango ba sala mbongo moko pona Europe mobimba yebisanga ba mbongo kutu ya biso ba africain OK awa conflit eleki ba che biso na conflit
batie biso na songi kolinga ote kosangana ote yebi ke sobino yo so bosangani bango ba oliate siko yebi sanga tina osangana izani Union africaine Union bondoki Union satanique Union africaine. Voilà, merci na yo Ange Kasi. Tozo ngana na likambo ya indépendance tchata tobina ki lobby relique ya Lumumba o ba bengi père de l'indépendance et ces zonga ki kasi ba qualifier mbongo wana o ba pesa ki pona ko récupérer mine wana eleka ki ebele tandis que population a besoin alia amela baki ko dépasser mbongo wana inutile mais tandis que Lumumba azaka dane ke kona eto moni ba kotie pena na lopango yo moni likanisi wana lulengi kani na moni likanisi wana bien en tant que le Tshisekedi as président auto bandai ko zela solo ya Congo le kotango balobaka mbongo l'équivalent à montoté lelo tozo yemba indépendance po Lumumba telemaka lobina ba mindele to boyi ekoki na eleko bamba Lumumba bazaki ebele ba politicien pe bazaki PCC o bazo chechoter CC bazaki ebele oya telemaki liboso ya Lumumba zaka nani batonso banda o batele ba vina bango Lumumba lobi kaka lelo leki mikolo ebele te Lumumba kufi le kwa bato nyonso te Lumumba azokufa na bazo tala ye ya bomoi kasi mbongo ezeloko nini liboso ya Lumumba soki na bana ne bazo sala ba discours ya salité bongo na koningima te ke baza bana Lumumba pona ngana kotia bango baza bana makango ya Lumumba oyo ayaka na libala ya ipa Lumumba na bana na ye po soki muto alingi papa na ye to mona ka bano balingaka papa na bango papa soko lobaki soki na kufi bo memanga na mboka bolingo papa na somo na valeur papa na fois mema esika o papa na lingi valeur Lumumba ta mususu o basale ata mbongo na peta mpona ngeza mukie tozo luka awa ba congolais ato bima na boumba mi bato wakanga indépendance Lumumba sali po to benga na mindele économie etikala kana baboko mindele pona ko bouger muke zaka mindele basala siko muto makaso aleki Lumumba ameka bunda susu pona économie totala suko ezali kambo moko ya liseki ngana moni na sepeli makasi na Antoine Tshilombo Tshisekedi pe na linga ko bakisa likolo lisolo oyo pona kozongisa biso Maréchal Mobutu oyo Kabila lingi abungisa biso na mutu Maréchal Mobutu azaki lombelo kwa Tshisekedi bato bandalo bo wazape ata azaki congolais te mais Maréchal Mobutu azaki dictateur azaki na dictature makasi kasi na kati oyo bato bakamba pe kolo oyo aza moto tokoki kotanga po soki tolobi to kokanisa na Kabila ofoza ndoki po kokanisa na Kabila kolongola makambo makasi azaki nango ya mabe na makanisi mususu ngala mona kelokola Tshisekedi wa Mulumba Tshisekedi sikoyo alobaka penza boye te me oyoka kaka bilembo oesalami boye alobaka penza mingi te me Mobutu bandaki kotelema pona boye ndeko nanga oyebi Mobutu tanga bandaki kokamba ekolo oyo kala abandaki koluka bato o baza bapembeni na ye wana bazala bakoma ba camarade na ye po ete bapese kimia soki Mobutu azalaki bongo tani ngalinga conflit kwa Kabila po soki babomi na bango etali nango yete lelo yo Mobutu aza na Maroc akamba biso pendant 32 ans atikeli biso mama ye mo Kabila bomi yango kuna soki tala nyau le kwa gorine ozomona bilembo oyo to bokeseni ya Mobutu na Kabila Mobutu atikeli biso wana Kabila bomi mama ye mo posa la cinquantenaire Mobutu atikeli biso na bité na le koto wandaki to akibala mike le 2 juillet soko sisi okekolia masango na fort ebike okosala badiemba okosala makambo ebele kuna lelo kota na foire keta nde Kabila tikeli biso foire comme le roi maziba okoki ko pe koloba bambisi pe olie koto maye bandako kobima na foire wana ya tongi bandako ya tie wana ye na olive lembe ezongisaka mai na kati ya fikini wana ba evre Kabila siko Mobutu tikeli biso biloko bia Kabila bomi nzoto Mobutu eza na Maroc Mobutu eza mutu moko azaki nene mabena etolobaka moto azanga mabete biso tozana ba mabena biso tapena koloba bota musuna na mabena nga yo poza mabena yo mabe Mobutu pe ezalaki bon mais kasi bolama Mobutu ezaki po atikeli biso po Maréchal bolama Mobutu stade Martyr tozomona ngo lelo yo lobi koti mbongo po ba militaire bakende ozomona mutu oyo ayeka bomi mboka aya fandi na kimia à l'aise akomi po kosangisa ba criminel nyonso oya lokota libanda pona oya obundisa susu kongo botiki kimia et puis Mobutu oyo azaki président totanga kaye na bakelasi totanga kaye na bakombo kasi epai oyo bakunda to éviter mokolo ya kufa to éviter Mobutu azo mériter férié pe ayete soki muze kuta zaka innocent ya kozwa pouvoir azwa kutu bakuna sachet ka sezaka liwande ba mebela kaye batototi ya mokolo oyo akota
na oya kufa totia yango férié boni Mobutu okutu pe a gérer ki pe azaki pe na mwa makanisi oyo sungaka pe ekolo lelo pe tikala ti lelo banzela mosusu ti Mobutu asala etikala ti lelo yango na tozolo bantantu na Tshisekedi abunda pe lisusu asuka na Lumumba te abunda pe ayela biso nzoto ya Mobutu awa e bato baluka to e bakufaka mokolo nini basala pe tokanisaka ye po soki otali Mobutu na Kabila ozomona ke Kabila za démon za Satan. Voilà, merci Nayo kasi bazo signaler bino excusez-moi tant ezali pena ko kele mwa lombango kasi toko ko sisa te sangi to tuna mutuna oyo mokonzi ya mboka to kumisaka biso nyonso abima na parti politique moko quelconque kasi nini ezosimba te na UDPS po ba milita batomboki baza sous na place ya koyoka mate ya te na base ya nzete moniere na prison jusque là au moins t'es parti et commis et panzani et baby to longola combo moi mouké lecture par rapport à parti na biso présidentiel Maman Irene bandeko bali misanga na ndenga mabete nga na koma ko sepela mingi ko encourager Antoine Tshilombo Tshisekedi oyo aza na posa to likanisi ya ko pusa bato nyonso so aza na likanisi ya ko ya ko tombola Kongo seki nga na to zana kati pe na bakombatana bazana kati kasi ya pasi makasi ndeko Augustin Kabuya na oka pasi makasi nanga penza koloba mingi te o kanisa neti na charger ye moko kanisa parlement o ya bomi to o ya linga boma wana Etienne Tshisekedi mutatika ngo et pas Etienne Tshisekedi azali azolela na kombo ya ndeko Augustin Kabuya bandeko ba supporter pour pouvoir o Tshisekedi ayo kuteza ndenge mona Kabila muzetanga kotakite bato tango basala ka bokeseni wana et bato tango batala ba comparer ngo bayebaka kokokanisa wana bayebaka te ndenge nini ezalelaka nani Kabila kota na coup d'état abengani bato acha bato oyo yaye kasi Tshisekedi aye penda na porte ba fongoli akoti abandi kotala pona kobongisa osi basi babebisa pendant 20 ans ou 30 ans ndeko bandi ko bunda na kati wana kolongola batu nyonso te po atia kaka bakombata kasi bakombata pe bakanga motema ezanga monda mundamu mibale bakei misatu bakei po to mona kia na PPRD ndenge nini salaki Kabila créer ba ministère ebele po atia bato na ye mais Tshisekedi amona ngoza tina te mbongo ya kolonde ezokende na esika ya ko créer ya kokela bongo kobongisa esika oyo Kabila boma kozongisa ba société o Kabila boma lelo to zakso na ba société ba ciment te eza remplacer pa ba chinois lelo bande ko na biso ba papa kansebu o bande la biso ba poisson lelo eza remplacer pa ba indien to za gérer na batu na ba paya siko zo sala penza mwa pasi ya ko brisker kaka batu to lobi état de droit ba bi batu nyonso ba na makoki kasi loko ese bebaki Kabila ko tina ndenga mabe ko bongisa na ndenga malamu bakombata bazwaki penza ngonga bakiti motema balobi ete ata na mbanda mibale tokokota kasi ya pasi makasi ndeko Augustin Kabuya yebi kobatela bato oyo bazaki na ye na liste te nayebi te soki azobosa na biso tozalaka kotala ndenge nini bakombatana soki balobi lelo bato bakobima te lelo ndeko Martin Fayulu loko kosala ngo te mais bakombata oyo ndeko Augustin Kabuya azolinga ignorer wana nde babanda osala ngo balobi mercredi muta bouger te bato banda bouger te to banda omona ngo et banda osala panique kasi lelo tango ozwi ndeko Augustin Kabuya mati likolo ako kotala sur rétroviseur te ezosala pasi toboyi te décision eza malamu balobi ndeko Jean Moniere mais eza bato nyonso te banda ofinga génération soki nani wana bakabwana bango selon bango balobi balongwe pa Gilles ya bande kofinga falo suspendre Gilles na sika pe okanga Gilles po Gilles azosala mosala oyo IDPS eko kosala ngo te Gilles azosala communication ya voiture oyo IDPS eko kosala ngo te lelo tokoma omona kaka matinée politique eya mpona korépondre mutu mo songolo pakala mais matinée politique kale ezalaki mpona kopesa baactualité koyebisa bato ndenge nini makambo eleka lelo eza lisu bongo te baparlement debu wana nde ekoma koinforme bato makambo nini facha osala position ndenge nini mboka ezokende lokola bango balobi ete bakangi yango balingaki baprofite na nsima na bango boye na boye kasi tozosenga ezala ya mikolo ebele te mpo ekokoma mpenza kitoko te nga nazomona pasi to nazoyoka soni kotala ndeko Augustin Kabuya biloko azosala soki moko azozongisa nsima te esika wapi awuti mpe ewuti na banani eza pouvoir oyo bozwi lokola bakabila te ofandi ka mwana tata mwasi te outi pa na nzela na fati na nzela panda otambola boye pouvoir oyo mpenza eza ya nzela mais bato babanda otambola na nzela
il faut pesa bango botosi pamba te soki bango yo linga okoka te to yebani nde tozawa ndenge to bande kotambola en tout cas faut to pesa mutu na mutu kiti na ye lelo na IDPS ndenge na remarqué porte-parole na bango na yoka kaye susu te o azaki no kwa chargé à communication azali susu te yemo ko tanga azali na communication to banda oyebeka ndeko Gislin Kabuya nde aza chargé à communication ya IDPS lelo est-ce que bato ba yebi chargé à communication ya IDPS est-ce que zaka rapona ba bomba ma po ete ba pesa ba stratégie te non eza parti oyo mokili mobimbe yebaki eza parti oyo mokili mobimbe esperaka nde fati place à outil lelo bloko fati au sala c'est parce que outil na IDPS formation on fati azu yango na IDPS bato ba yeba fati te baloba kaka ayebi ne makambo te nini te biso to yeba fati me fati azaka mutu moko banda olinga na ye ba télévision te pamba te rare mkeka ezaka ba chaîne YouTube na vie na Saint Thomas ming banda obeta vie na Saint Thomas nde na yebeli fati et kotala ndeko Gislin Kabuya en tout cas na okamo na oyeba te est-ce que izaye to batie mutu musu na kati na ye. Voilà, merci 2023 pe yangoyo balobi déjà bozali ko luka ko sala bon mascarade ko tchandela ko tengama recensement et tout qu'on soit pour ba élection ezalate tandis que seni alobi déjà as après machine ezali déjà ko tourner pour la élection en 2023 et ndeko langa biso so ebi esika nyonso bato basaka ma ponomi ayambo kutu na zongisa pona koyebisa na bato toza pressé te bato baza pressé za Martin Fayulu Ambongo Moïse Katumbi nana lisusu soki 4 soki 5 boy na Kabila bato baza pressé biso ba congolais nde tokomola ta ba drapeau to sous pressé te pona ndeko langa distraction ba bomba kiango tozaki mona ye mutu na biso bakanga kango na kadila to ba rateke lo nini le kana est to ba rateke est nde lesaka mokili mobima ezo lesa mokili mobima ezo ko lesa ta Kinshasa pamba te kasi biso ne sika to so contrôle lelo na koloba na yo boyo Kinshasa zu contrôle ya Kivu nani akoma kotsa 50% ya recette na bango pour aéroport Bogo o bato botoli il y a 18 ans o bango ezaki gérer na maboko Kagame kuna ba tonne ya ba minerai et banda okende par jour ba tonne siko lelo ngana bino to ebite soko okende na nzela nini po hélicoptère kuna to ebi eloko nini zo salama so hélicoptère mati fo ba betango elo est-ce que siko avion e ko mata pona e ko leka pe na nzela nini ti lelo aéroport ezala maboko na biso non to ekitele sa ba jeu bato ba géraka ba groupe armé ya ba burundais wana ba kosaka ba soda na biso bozonga boye après ba récupérer maman to suite oyebi eloko nyonso eleka na est eza na bato basaka ba jeu wana biso to na bosenga kutu ya makambo ya ba élection na mbangu te po est ezopesa biso posa ya kozala ba congolais elakisi biso secret nini biso tozali toyebaka te kala bayelaka biso bibilia kaka po tondima me to comprendre eloko tozondima te lelo tokosimba bibilia kasi tokoyeba eloko nini eza na kati wana pe tokondima nini oyo koboya pe soki akoboya tokoboya kasi ndeko na nga kosala recensement eza kitoko makasi oloba otunaki na nkotela mpona makambo etali koyeba banani basalaka babiloko yango kasi soki tosali recensement te toidentifie te ndeko na nga tokozala susu na bokasi ya koyeba te banani baza banani mpo ete bavote nga na toyebi ndenge nini bainfiltre mboka o ti na ti chinois ozobimisa carte d'électeur oyo naza congolais lingala kuta yebi te nga naza congolais siko oyebisanga moto ya mwindi lokwa yo soki abimisa elo carte okoboya ye élection mbango biso toya biso pressé te bato bayebake mpo na baélection toya na opressé te Kabila asalisi biso baélection bonia tozwika bahero ebele lelo ti élection moko na Tshisekedi président toyebi eloko nini biso bakongolais tozalaka nango eloko nini tokobundela na liboso mpo esala ete mboka na biso eke liboso ezaki distraction bakangi biso kaka na baélection lelo oyo soki otali bien ndeko na nga bloc patriotique malgré bapesaka $10 na mutu obona bango baza ebele ndenge position akala ezaka te mpo Martin Fayulu asala plein oyebi nini asala lokwa bapekisa ye cangu akoya ntango susu matete na wenze wana alokoti bashege mpo bashege bakoya bayebi esika wana bayibaka bacombo bayibaka basak bashege baye ake na ngwenza ngaba azu lisusu bashege ake likambo na biso ya solo soki bango baza bamibala solo babanda marche sans kotala bawenze okomona ke na yo bango basolo mutu nyonso atelemi te ndeko na nga soki stade etondi plan eza barwanda nde batondisi yango eza bakongole bango balobaki tokota concert wana te bato bazokufa mpona nini bakongole bakoti na badrapeau boye mpona kolakisa na mokili ke tosi totelemi kala bato nde banda otelema mpona musique eza bongo te
et comme ils sont bato ba telemi pour na kaka politique c'est quand on bazo sur la politique là pour ba fongola ba benda mayele ndenge nini pe biso to ko gérer le quoi to so to remarquer ceux qui mo kondi moko to mo kambi moko telemi ba mindele ba bomaka ye biso to telema biso nyonso ba mindele ba boma biso nyonso so ba na makasi to bengana nanu Monisco to bunda to bengana Monisco. Voilà, merci na yo to kompena na suka ya analyse na biso mokolo ya lelo moi message essentiel na baike nyonso basi pena libako akolanda mokolo ya lelo. Moi message na baike nyonso ekozala bandeko bazwi video oyo bo partager yango pona kolamusa mutu nyonso et comme na ngonga bato bayeba ke biso Kongo nde to sala ka bato ba grand prêtre o ba sala ka bato bazaka ndeni yo so mona patron afanda kana terrasse ketala nde batonga ka ba imembe mais biso to sala ka bato to ane lokote le quoi biso to sala ka bato to miyebi ke to sala ka bato moto na mutu azwa sens ya bo moto alongo la tribalisme mundele mutaya na tribalisme biso to yeba kate mundele déjà loba ke tribu lu ba ko ozwa pouvoir te po biloko tseke du asala ba yebaka déjà biso to ba congolais bazaka na brutalité moko boye soki ba yebe loko en tout cas so ba boye loko ba boya kaka lelo nazo sepela na mokili to nazo sepela na ba congolais nyoso ba telemisi ma FARDC o mikolo nyonso tozo kumisa toza tima na bino toyebi ke boza bilombe bokendaka na mokili pona kobunda pe bolongaka yango bapesaka bango ba prime bafutaka ba tikete ezaka po balongaka kasi soki wana muke bango bakolonga te fo biso to tena to simba bango to yebe sike wa pe utaka yango to lobi communauté internationale akoko boma biso Kongo mobimba te to kotelema na lobaka joute na lobaka boy mais rozana joute to telema biso nyonso pona obengana Monisco Union Africaine na bandi na oloba mingi te pona opesaka numéro de téléphone plus 243 82 82 544 56 plus 243 82 82 54 56. Voilà, merci Ndeko Ange. Je rappelle tout ça qui n'a consort Ange Kachi là pour l'analyse sur actualité République démocratique du Congo. Un grand merci na bien sur Bolanda Kibiso, Bopesa Kibiso, Miso pe mato, il peut beaucoup partager. Boton Dinabino en tout cas. Pour la mokale to comme na souke zaki plaisir pour nanga ya ko présenter mino émission oyo na sima caméra tozaki na Rabi Matondo. Un grand merci au boss Rifin qui somelo na papi Kelly na bosanité papa Joki Kumanda depuis Londres papa Jean-Luc pour na mokale to suki awa to kute na mekoleko ya bye.